Mbote mbote na babone na nga nyonso ya Feza TV nzambe na lola apambola bino yo mutu okozwa libaku ya kolandanga ça dépend ya heure oyo vidéo ekokwela yo pardon o s'abonner kaka o commenter o partager pour na yeba ke toza même moral na bino de partout sika bolandaka nga bana nzambe ba servante de Dieu pe ba serviteur de Dieu sujet na nga mukolo lelo nazo parler sur la dépouillement. Nazo lobela likambo o etali dépouillement mais nazo simba ngona ba sens nyonso. Na kati ya dépouillement toza na humilité bien-aimé. Na kati ya dépouillement toza na pardon. Na kati ya dépouillement toza na compréhension. Eza na bana nzambe belé bazo luka lobiko me baza na compréhension te. Et ça n'a pas te belé bazo sambela mais azana nuna haine na kati ya mutema na ye. Et ça na mutu nsusu azo luka délivrance mais a se dépouiller te na ba sale comportement na ye. Mais azo luka ka nzamba sale la ye. Dépouillement ezaka kolongola kabelo te ezaka kolongola make-up te ko se dépouiller petit na kati na ba comportement. Et ça na ba te belé ba vision ko sarabango. Nga pe na lotaka nga pe na monaka vision comme don ya komona na la crainte de Dieu c'est deux choses différentes. Don ya komona na kobanga nzambe c'est deux choses différentes. Na kati ya kobanga nzambe toza na humilité, na kati ya kobanga nzambe toza na pardon. Na ekolobela bana nzambe yo mutozo luka lobiko yo mutozo luka délivrance depuis toi de tes sales comportements. Et ça bana nzambe belé baza fermité, baza pe brisé te. Po yiba ke molimo mo santo akota yo lokole épice afanda apesa goût ya mungwa. Afanda pe akati na yo. Il faut comme na dimension ya kozala briser. Il faut kozala briser. Ce ko komi briser bokotambola kitoko na Saint-Esprit. Parce qu'il y a d'autres choses au mona boye le Saint-Esprit te dit non banalisa ngo tika nongo eleki. Et ça de l'or mususu mutako tuko boye otali obi ah non kinanga kimia wana eza siko bilembo molimo mo santo. Place mutu mususu oba alobi no bongo poani bloqué boakaye. Non, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit a mutu ya vengeance te. Saint-Esprit azalaka mutu ya vengeance te parce que déjà la Bible nous dit que la vengeance appartient à Dieu. Au mona mutu azo luka délivrance nzamba salela nga mama Fatou sambela pona nga mais ozotala ke a se dépouiller nanu te. Bible zoloba Jésus-Christ a dit le prince de ce monde arrive mais il n'y a rien de lui en moi. Le prince de ce monde c'est le diable. Naba acolyte nae. Yo zoluka délivrance mais ozana ba élément nyonso ya diable kati na yo. Ozana haine envers ba serviteur de Dieu, ba servant de Dieu. Et na loba na lobisa na ngai lisusu te. Et yena kipake lisusu te. Asali elo côté. Osali reproche ya nini toyebi te. Mais na olobise kate ye penza ye ba kesoko kufi au enfer. Parce qu'on a bilembo ya diable. Ni ne ko réclamer son enfer. Eza bilembo. Le marque de ces princes de ce monde, le marque ya monde ko transférer au kuna. Bande ko bo se dépouiller. Osambelaka do ya prophétie wana ekosaka yo shikamana mama yeka obandi ko prophétiser ko ambreye bato. Entre temps katina oza salité. Ce que prophétie non wana nani azopesa ngo. Tant que la katino tu es sale, osukola nanu katina yote, osukola nanu ba pensée na yote, mutema na yote, ba sale comportement no yakala osala ngote. Yo weli balobi to tumba ba meshi, mwana sina se dépouilla, mais katina yo, tu as encore la méchanceté. Katina yo, tu ne sais pas encore pardonner.
Ozana bilembo, ya prince, ya mokili oyo. Tu n'as pas le marque de Jésus-Christ. Nga des fois, ça somme de singa limbi sanga na yoka mawa. Na yoka vraiment mawa. Mais ça, tout mon sous assembelara. Baby, c'est limbi sanga e na nzambete, pardon. Na nzambete. Kolanda tene na sambelara boye. Na zalara moto. Na tena nzambe mupanzi. Et pour bino bokomo mona. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Nga place muto atu kakanga na loba Saint-Esprit. Exprime-toi à ma place. Je manque les mots. Place na lela kana yebisaka Saint-Esprit, exprime-toi ma place. Lobelanga molimo mo centre nga mona okokate. Muto asali nga pasi. Asali boye po anini. Saint-Esprit parle à ma place. Tala. Obelika marotika Saint-Esprit alobara place na yo. Na vivant on a 2024. Na keko luka mbongo bien-aimé yo ka témoignage. Nazalaki na mbongo insuffisant. Na parcours ya 2 heures ya ngana nzambe. Ndaku yango yo mutu azobima. Mama na boyi na kozwa mbongo ndambu te. Mobali na nga tango akoya. Na bise nazokota te. Na yo bakiselo vendredi. Te accomplika ba commissionnaire babondela. Accomplika. Aboya. Yani nkambongo mobimba. Obina fandi Nathalie. Vous savez, hein? La vie de prière et la crainte de Dieu est transformée comme tout. Et transformée comme tout. Et puis ça a tout charisme intérieur, charisme spirituel. Na koko lobate kasi yo pe lobako na koko kanango lobate na otale kaka. Azo boya compliqué tikati nanga na lobi Saint-Esprit exprime-toi à ma place. Moni mo santu lobelanga. Et où me la te na moni mutu moment a changé. Bo pesa kasi mbongo. Azala qui vraiment catégorique. Avant ya kosala ba réaction hein. Tikela kan moli mo sang tout temps yo kaka Saint-Esprit ba tulelo ba comment loko nga pe na prophétisaka loko nga pe na monaka makambo ekokisamaka to boité grâce ezo tromper ba tu es belé. La grâce est trompeuse. Ba don otozala nango kosaka. Si tu n'es pas brisé, tu n'as pas l'humilité entre l'un et l'autre, na kata ba serviteur de Dieu, na vie ba servant de Dieu, bien-aimé, et ja perte. Yango Matthieu zolo ba ke au dernier jour na wanga na talebele. Au dernier jour ba wanga na yo. Na nzambe na bando pesa ba orphelinat, na bando pesa ba veuve, nzambe bise kati na yo. Ozalaki na ba haine, kati na yo, obanda olimbisa to zaki na ba compréhension, ozara mal compris. Voilà. N'abisa Saint-Esprit, n'abisa Saint-Esprit lobelanga. Saint-Esprit a lobelanga. Atalinga, serango atalinga. Comment on est sous zaki nanyo? Na mazali. Nani ndako tokota ya mazali. Bado benga mwana ebo soka olia spaghetti pa biso. Assis. Voilà. Comme va serango ezaki assis, Astrid, avec muluba. Atalinga lobi osambela mingi ngabi pona abi depuis toyaki ofandika kimia olobelo côté elongi non dire bato basambela mingi on dirait quand je laissais la place au Saint-Esprit nabi Saint-Esprit lobelanga naza insuffisant na mbongo nala la libanda bien aimé silence na yo na douleur na trahison, na passi, na place à tout ça là qu'à deux fois bah échange de paroles, biso sur tout ça là en haut. Pick and tu parles moi si je parle, tu t'imposes avec des mots, ngapena yena bakisi yanga. Mais tant Saint-Esprit pe na koti si mungu na ye bien na kati ba vie na biso. Au moins na tempête yebo, au fandi na no kimia, olingo comprendre, olingo yoka. Tu laisses l'état au Saint-Esprit. Olobi molimo santu. Ça c'est quoi? Saint-Esprit, révèle-moi. Saint-Esprit, parle à ma place. Au moins Saint-Esprit, Père Lobi, Aïbsio, calme-toi, je vais me venger.
Saint-Esprit à l'obaka. Calme-toi, je vais me venger. Non, les caliboso. Mais bananzambe belé lelo, bazana besoin de délivrance, bazana besoin de mari de nuit, bazana besoin de femme de nuit, mais tu t'es pas dépouillé. Ba comportement nyo so mabe ozanango, incompréhension envers ndekono chrétienne. Servante lokola yo, ndeko na yo mwa bosambela ke église moko, boyemba ke église moko, bosala musala protocole, yena lobisakete, yena sepela na yete. Ndenga zana moni dimanche, atalaki nga na lisu moko etalaki Équateur, mususu etalaki Lubumbashi, mususu ke Kananga. Omoni ye, dépouillez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. Et ça na batu mususu. Ce kazali baku ya vina yo, o remarka que na sala ba effort azala kali baku na s'éloigner. Mais sans haine, sans kanda, mais na s'éloigner. Quand je vous parle, eza ba expérience o ngamonza malekisi nga ne tumbeli ya moto. Nga eza batu mususu bazaka na baona mutema na ngate ke kanda, bazala rate. Pona koko sambela te. Ce qui n'a choqué, non, c'est que au salaire n'a pas si, et là au salaire qui en est salaire n'a pas si. Et c'est tout. Et quand tu vas te dire que je m'excuse, n'a pas quitté Ndegonanga, c'est tout. Et si et j'oublie. Et j'oublie. Moi nanzamba za bongo. Moi nanzamba za muto ko kanga kabatu. Ko kanga batu na mutema, ce sont des fardeaux. Et tu cherches la délivrance. Et c'est le monde ensemble mususu ebisi que mari de nuit abimara na ba alingaka habillement sexy. Pour batu ba se connectaka lorsque tu t'habilles mal, bazo bakisama aobimate ato tamboli ndenge nini yona mari de nuit bokabwana te. Po olata ndenge ya lingaka. Pour mari de nuit alingaka temple ya molimo mo santu ezala assuyer âme, assuyer corps, assuyer esprit. Maintenant, dis-moi quand tu es souillé, na 3 étapes oyo. Ok, wapi? Enfer. Oui, c'est changer habillement na yo. Depuis toi, ce qui toque na Bible, na Genèse, on va voir que la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Nzamba lingaka to garder lo lenga kela biso. Na betara témoignage na batuto partage ko mususu na meli batina nga na lie bilialia na okikuiti apongi na kalingi maki na lie spaghetti na lie mapa na lie boye na okisko kotonda wana na cheka mutu boye un bon pongi moko ya bonne qualité na cheka ka liboko boye na okipe avouer pusani pembeni ebenga bi a espérance okata bakiki na ngai. Nebisi nzambe limbisanga na yeba kate, na yeba kite pardon. Na nebisa ke na yeba kite. Nebisi limbisanga nzambe na yeba kite. Donc na réponda ki mbala moko. Ta usko no bi mena lalite na za ya konimba na tielo boko na mesa na situki. Ngabi nzamba eko interpeller na kati ba kiki na ye. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, ezalaka soni mwana mwasi kokata suki. Nzamba oyoko soni, c'est la honte. Pour une femme doit pas couper de cheveux. Talaka ba kiki oyo. Nzamba alobelanga na 2025. Abiespo kata ba kiki na nga. Na binzambe limbisa na yeba kite. Naba a junior soto tchaka des enfants de Dieu, des servants de Dieu, et ça la kanzambe pasi, aux humanzaka na ye, au fini qui est original, au tché à plastique, et puis bazo bengango fausse angle. Olongoli basil na ye, bakiki na ye, obeti ya ba tatouage encre wana, oyebi place outité, et ça ba marque de la bête, et ça ba encre. Olongoli ba sul na ye ya original osu ya bana popi o bambi. Olongoli couleur na ye apesa yo ya mwindu yo lobite nga ifo pembe ba produit cosmétique koma ebele batu ba yebi loposo koleka nzambe babima ebele yo lobite
Ngape kune fona koma mwasi apembe. Ça fait mal. Et ça la nzambe pas si bien aimé, dépouillez-vous. C'est dépouiller pour... Il y a une forte délivrance na katia dépouillement. Bien aimé, tu oses ko se dépouiller te. Mukolo ko soit décision ko se dépouiller. Au moins na lole ko s'approcher vers yo. Je vous jure. Là, je vous dis la vérité. Mukolo ko soit décision ya ko se dépouiller. Ya ko tika la lolenge nzamba sepela ko kela yo ke créer l'homme à notre image. Bien aimé. Au moins na lola et quitter la yo. Et puis que se dépouiller ezana ba délivrance na kati nango ondimate. Et l'équipe a prière à milai na ba gêne de prière. Dépouillement. Parce que la dépouillement c'est la obéissance. Dans la dépouillement il y a la crainte de Dieu. Yo lobate, no bakisate. Nzambe to benge mobali ya libala. Mutu nyonso azana na lingine mwasi ya libala za la kabote soko ozo batela mibeko ya mwasi ya libala mobali okuta o torturer oboye azozelo mbambanda mozaka na kelambe la mobali na ngai ya ba pesela nga mbongo bongo nzamba sopa makila o respecter tendeni bako draguer oboye moi mutu moko alinga some et pas biso balube ezaka bikila na kena mbongo te merci obi na kutani pourquoi ozo banga mobali ya libala ya physique oya futela mbongo ya dot mais ozo banga nzambe te ozo linga ko se dépouiller te nzamba salon na kabelo te faux cheveux te babengi nyonso faux mais quand on appelle tout faux là tu pars à l'église pour ne se présenter pas à toi vrai. Est-ce qu'on assure à Yambarayo na kifo na oana? Ozu masonge obakisi na temple ya molimo mo santo. Est-ce que tu es sûr ba révélation nyoso zwaka, ba ndoto nyoso zwaka, ba miracle yo lobi omonaka ça vient de la part de Dieu. Parce que le diable aussi opère de miracles. Dépouillez-vous bien-aimés. Vous se dépouiller na ba comportement. Et ça bananza me musu baza ba impoli. Baza ba impoli. Mais alobi aza mwana nzambe. Ajena kasambe lara. Wana ezaka kira régime. Mwana nzamba solo. Eza mwana nzamba za na immunité. Comment qui dit ça? Quand on lui explique quelque chose, il comprend avec le Saint-Esprit. Mais ce moment moi nzambo moko orgueil yazaka danger ngape na yembaka makasi kutu koleka ye ngape na sakolaka. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est avec toi? Parce que Saint-Esprit fandara na temple oh ils en ont orgueil. Tout se dépouiller bien-aimé, dépouillez-vous. Et l'amour. Deuxième loi de la Bible. Première loi, aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Tout. Deuxième loi, amour du prochain. Ozo manqué encadrer na yo ya église. Ozo kate la muto sunga kona ba prière mangala. Muto soutena kona ba prière na blokaye na lobisa kete. Yeba kandengo sali bongo. Asali eloko te, asali o mabete. Prière o ya salela yo e bon wana mbamo malédiction pona yo. Et bon wana ka malédiction pona yo et mutu asali elote. Et bon wana ka malédiction. Il faut pas être méchant. Yo mwana nzambo zo kaulinga ko kabona na mobali ya libala ya libota ya butu depuis toi tika kolata mabe. Ozo luka délivrance na vie abana na omi osala temple mobimba ya ba sirène na chambre na yo. Oza na temple mobimba ya ba beauté. Oza na ba fond de teint en couleur nyonso. Oza na ba mèche na bango salela bango pe andako. Ba kabelo na nga place na accrocha. Oza na ba talon. Oza na nyonso ya ba sirène. Mais ozo luka la ba no délivrance. Soki nganga ebi soki sala boyo ko sala. Mais soki nzamba ebi soki tika biloko oyo ondimate. Malembe malembe.
mokolo nzambe ko surprendre yo aucun faire. Ngai po natika kabelo natika ba maquillage. Na lota ndoto ya ser mo bazalaka mama na sirène to bando fontana lupa mo kwa kufa. Tokena be matanga ne. Na lota ndoto na kati ya ndoto wana si akufi na moni abimelinga. Alumine ti kabelo oyo ya chrono ezanga. Do mukolo na ngo créateur créatrice na ngonga. De place na tika kabelo. De place na tika ba perruque. Nga nazalaka te na besoin mutu ate yanga mbala mine mbala 10 mbala 15 te. Nga sifika na baka ke nzamba linga eloko te na tiki. En tout cas ngolu. Même maquillage. Na lobaka ngo na ba émission na lala boye. Mwana nanga pesa message abi mama na moni rebo asituki na désert. Abi na moni rebo. Aye ozwa biloko na bango. Mais nga déjà nazwa ki décision ya obua kabilo nyonso wa maquillage. Nazwa ki décision obana se débarrasser na maquillage. Nga moko sa koyebisa mutu. Mais mwana nanga situki na butu na désert. Maman, je vis quoi? Je vis rebo. Aye ozwa biloko na ye. Albi aye ozwa biloko na ye. Na moni fenêtre polele bona bo. Na comprendre nga bia baba sirène de jo. Nga mona rebo mbale bele ya sirène. Nga na mona ye. Azo sango tia kabelo te ngapte na tia ngote. Na mona Maria Ntumba. Azo lo baba boya okota na boîte. Azo benga batu bakota na boîte. C'est quoi ça qui dans l'espace. Ache perruque, ache si je ne sais pas si c'était perruque ou bien plante, ache ba plante o ezaka ba kroni na suka. Ezaki na ba kroni na suka lingami. Azo sia sko boye. Abi boya okota na boîte. Boya mazaraki dans l'espace. To na ba sirène de l'heure. Biloko pe sala ke ngana kata na kata. Et j'ai ba révélation nga moko na joie maté ate oyo pe nzamba tei et sali ke leki na nzela na nga na tangi na bible nzamba lobi eza interdit na tikaka na se repentir pona zala libre dépouillement ekomisaka mutu libre dépouillement bimisaka mutu na kati ya prison et bimisaka mutu na ba prison kutu te dépouillement ko se débarrasser kana ba maquillage wana. Tu verras la lumière de Dieu. Merci beaucoup pour le loto sukiwana. Et c'est là pour nous la bizale, lipe ba comportement, ya bato ba luka kalobiko, ba luka bokango lami, baso luka délivrance, mais azana nous na katia ba salité, azana nous na ba sale comportement, azana amour du prochain te, amona ba sala nzambe lokwa ba camarade nae, akate la rabaninga mangala, azana molimo et compréhension, c'est la sorcellerie inconsciente. Moi, Nzambe fois à la compréhensif en fait. Quand on t'explique, tu te calmes. Là, c'est la présence du Saint-Esprit. Quand on te dit quelque chose, tu te calmes. C'est comme on s'est calmé, tu sens l'orgueil à toi. Non. Dans nos comités. Cherche encore la délivrance. Fais encore la repentance. Si on commence à sentir que non. Tu es encore là. Luka sous délivrance. Luka kimia. Nzamba pesaka yo kimia na nukati na yo. Boye mbana muninga église mombe bolubana ti. Botonga naka. Bosala protocole église moko. Mais bozara binemi ba jeton. Po boa bambanda. Prophète abimana bino. Dépouillez-vous bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Piaka une semaine ozana bano ki moto. Ya ozanga $10. Bongo enfer. Bongo lié des traumas. Merci beaucoup na balandi na nganyo sonde tokomi na suka. Commentez, likez, partagez les bateaux et que bazala bizale limabe, bazala ba compréhension, bazala na ba instabilité spirituelle surtout. Kotambole pa ba prophète nyonso azoluka lisako limeye moko azana na misala mabe, azana ba sale comportement mais azoluka délivrance. Que Dieu vous soutienne. Nzamba sungabino pour retrouver un vrai lumière que Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, commentez, likez
elakisaki nga na bino toza même morale. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.